Tous les gâteaux que vous avez merci. Oui, amis de connaissance. Le temps maman sont libérés. Pasteur de la foi. Délégation Euti Angola. Johanna Brinel. Merci beaucoup, fidèles internautes de Dada International TV. Batonio Sobalanda Rabiso partout dans le monde entier. Le lot, vous allez dans Sangoya Mawa. Oui, comme il y a qui pasteur Nabiso Jean-Paul Mayata, au bateau belé, baby na Komboya de la foi. A Koufela qui ndékonaye depuis semaine passée. Le long des alaki jour corps et bima qui est pris enterrement même par rapport à ordre. Il y a Maloba ya Mokonzi Mboka, Félix Tshisekedi, président de la République. Donc Bembela l'a raté et là la tête dès que Bouti na morgue directement boyé dans enterrement. Yango nde toza bozo esclavité mon ango mobimba depuis que Bouti na morgue. Si n'engé tokoya na cimetière pour na enterrement na bana nzambe nyoso baninga pasteur de la foi moi appel et puis moi message pour nous consoler de kona biso o akufela ki ndeko na e kokufela ndeko bobotami maman moko to ndeko oyo bozana e même pas frère ya makila mais o bo message ne mingi c'est trop mal na ye ezalé ki o alandi donc pasteur de la foi akufela ki petite sœur na ye propre papa moko et puis maman moko bozalaka à travers de l'international télévision boza exclusivité mobimba ya matanga ndenge zoleka na mokolo ya lelo ya samedi. Merci pour s'abonner massivement na batonyo bazaki pas de la foi télévision et puis na Dada International TV pour s'abonner. Merci beaucoup. Nzambo apesa ya biso Mireille, Nzambo azuye tolobi komba Yesu Masiya Nazareth oza nzambo bomoi ekomisama po akosine biso te azala nzambe ava
ngai yani na botama ava baya likolo nyonso botama azalaka nzambe Mireille a botami Yesu Masiya Nazareth mobali neso wa Jacques de Frère eza mobali na ye asali sembo puis mama akundi mwana ye ya Delphin aza grand frère aza wana voilà panzaka otie wana na kati pesa ya tia sembo. Attention, Simba yon. Parce que santé est bien. Ok. Et ça, c'est pas quoi. Maman Boaka, papa, c'est pas possible. Et ça peut mon bala qu'on a mentionné. Maman Boaka. Ok, ça, c'est pas la tata, c'est le chef de Nazareth. C'est pour cela, Tobo Malamité Malabiso, c'est-à-dire, qui vient à Manamité Malabiso, c'est toute la famille touchée. Nous sommes sous ton contrôle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maria Ponaki, la Rosala Sama Konaï Sumasia, la Royoka Kamatea, la Rosala Affermi, la Rosala Béni, et l'eau va motouer la Moana. Mais, ce retient tout ma casse. Grâce et scellé, récupération aux alateurs. C'est aujourd'hui la rebondissance à Jésus-Christ. Le Christ de Nazareth, il y a le chemin avec Bisso, mais Yesu Masiya a Tobani na basala nzambe. Oui. Oh frère Seba, bana nyonso bandeko ya Mireille Ouatiki Bisso bandeko Mireille Tobali na passé de la foi le temps maman sont libérés passé de la foi délégation Euti Angola Toana Brinel Ogi et puis voilà bandeko nyonso tozoya merci Ogi merci Brinel. Nous avons vraiment Angola pour rapidement. Merci Modogo, c'est bon, merci famille. Ok, Bana o Mireille Atiki, ceux qui bazali, ceux qui peuvent aller Konabango, c'est-à-dire Bana Yanoko, Bana Mama Leki, Bana Mama Kolutu, Bissot Tozoya, ba cousine, ba cousin, tout le monde, tous les cas, s'il vous plaît. Ceux qui bazate Ecclesia, Ponanga, Oko Samba Ponanga, Penako Mona, Bokonsa Likolo, Nakombo na Yesu. Le temps passé à l'air, à Pambola Batonio sur Bambiso. Yahweh, Nzambe Tatana Bisona Likolo. Malobana il vient te tole la nawe baza kolela. To sepela nawe baza kosepela. Tango nyoso to bongisaka ba ekati na biso. Mitema na biso ezokaka. E moto ya konsolaka mitemo ezoki ezaka abodele yosa. Na bondeli Yahweh Nzambe Tatana koma na Yesu Kristo. Ngolo na yo, pe bolam na yo, e bila ba nyonso yo ayiko kabola na biso mawa. Ozala Nzambe Tata, oza kobatela, ozala Nzambe Tata, oza koyeba kobondisa mitema. Na kombo na Yesu Kristo de Nazareth, de tolobi. Amen. Aloboko na yo, libelobi na mainyoso ekokome na biso. Tozongisa merci et paina yo. Seigneur, merci parce que tango yokolo na bomo tozongisa ya bisondeko ya bisoleki ya Nzambe Tata na musika ya suka. Seigneur, moment oyo ozala na biso encore de plus et bande nango pe suka na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Na nzoto na nkembo. Et na sena mo itozaba likinzela ezana moto moko te akotika la libanga. Nous sommes des pèlerins. Et par rapport à la volonté de Nzambe, Dieu fait aussi sa volonté. Kopola okosekwa na nzoto na nkembo. Masia ngoloka mata mata ngoloka nata koloso iyo zali nzambe soki na moni liwa
nakanisi yo za bomoi. Pona moto aiba ko kimaliwa au kimarepa na Yesu azali vie éternelle. Na yango na bengi yo na motema na ngai, kota na motema na ngai, na yambi yo ozala nkolo pe mobikisi na ngai. Tambwisa bomoi na nga mobimba. Tozo les gars, toi qui vous n'avez pas tourné cette série. Merci. Papa, oui, amis de connaissances, famille, CFC, le bon samaritain, la Christianos en général, corps du Christ, merci, connaissance, tout le monde. Tous les gars, tous les gauche, tous les droite, tous les à bambou. Merci. Non, c'est un delphin, il y a un abisso à Liboso. On va pas te dire ce bazar. Nayangoy. Bana nyonso, bandeko, ya Mireille, Ouatiki biso. Bandeko Mireille, Tobali n'a passé de la foi. Le temps maman sont libérés, passé de la foi. Délégation Euti Angola, Toana Brinel, Ogi, et puis voilà, bandeko nyonso, Tozoya, merci Ogi, merci Brinel. Nous avons Pambola Bino Gotika, vraiment Angola, Kokoma rapidement. Merci Modogo, c'est bon, merci famille. Ok, Ponanga, Oko Samba Ponanga, Penako Mona, Mokonza Likolo, Nakombo na Yesu. Le temps passé à l'air, à Pambola Batonyo Subambi Yesu. Yahweh nzambe tata na biso na likolo maloba na elobi ete tolela na bayeba za kolela tosepela na bayeba za kosepela ntango nyonso tobongisaka bayekati na biso mitema na biso ezokaka e moto ya konsolaka mitema ezoki ezaka abodele yoza nabondeli Yahweh nzambe tata na kombo na Yesu Kristo ngolo na yo mpe bolamu na yo ebila baye nyonso oyo aiko kabola na biso mawa ozala nzambe tata oza kobatela ozala nzambe tata oza koyeba kobongisa mitema na kombo na Yesu Kristo de Nazareth nde tolobi amen.